So na kepoto. Yo perdre ni. Evanande ni route. Na kei na zongi yo perdre loni. Eloko nini ya yo nga na toucher. Tozo bomana sur place na otala nzambe. Muto asali eloko wana nzambe kaka sans charger na ya. Mais tala congolais ndenge a BBC marché ya baninga dire que Masasi nga na comédien te. Ah, c'est regrettable. Biso toyebe na koto voyage butala kaka congolais lo basa. Asali on peut na affiche a commis na ça publier. Parce que un ezaka ya biso te. Bamboka biso baza na amour makasi. Congolais au lieu de azwa film wana ba travailler en français, ba sous-titrer d'abord, ba écouter ba son ndenge to mona na Hollywood film ya américain to mona en français, parce biso congolais asaki le kwana te. C'est pourquoi tout ça toujours na ghetto entre nous un temps des oreillers. Tout ça international te. Nga Masasi na kozala na ofuro moulin te. Ya nazo jouer nazo cassette nanga na kena traduire na komi na kena tegisi botekela ko ngaba c'est non chacun a sa la rôle na ye. Mama, love is crazy, love is funny. José Baïla. Najo sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na za si biloko ejo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususu aza na Belgique. E ko makate. Oh, me baza ni kuyiba. Ah na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Hotelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Tala biloko na ngai. Obandenge bana batingaki ndenge ko biloko ekomi ndenge kanisa ki baza mondele José Baïla aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubunga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro Isaïa bakutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya braza tala baza Pointe Noire JB Service ezalaki na ezali soki wana te angolais nali te nanga angolais JB Service ekar eza musike Je suis l'incroyable Miran Kianvu, toujours pour l'émission Art en vogue, le lot vraiment beaucoup sepela. Merci Nabaye Oyo Bengaki l'incroyable Miran Kianvu par rapport à l'émission Nasala Kibongo na présent Elombe Soukari. Bo pesa kinga ba vina bino ba tumususu ba na comprendre un peu à travers mais toutefois ba avia qui partager. Voilà pourquoi toujours pour les comptes il y a émission na sala qui a témoignage ya maman Denis Nyakeru Tshisekedi oyo apesa ba comédien prise en charge en santé. C'est pourquoi lelo na zo solo wana icône ya monde à théâtre. Mutu oyo asekisa biso kala mutu oyo apesaki biso elengi biso na bandaku tofandi totala ye aosala mwe mpe na boyi na loba bo découvrir ye alingaka mpe sous média te so obengi ye azalaki mpe résistant par rapport ya baémission mais lelo nasala effort na luka ye nayekola nde na lie na ya mosala awa tozali na RTNC, Radio Télé Nationale Congolaise.
pourquoi il y a un plateau nangai ya Masasi. Bonjour. Bonjour Mira. Ah, ça combien sur la bingo ya. Bon, naza ya. Eh ba tu bi balinga ba bingo ya Masasi ya Masasi. Ya sele. Ya sele. Ya sele. Siko ya sele na Masasi olingani. Nalinga plus ya sele poza mingi na ndako. Que ya Masasi za na musala. Na musala. Là je vois musala directement. Siko bona benga yo na pesanga kombo na obengo lelo. Masasi be ya sele. Beno ya sele. Ngala bongo lelo na ndenge ya sele cartouche Masasi. Ato bakisika bamba ça. Kabamba Masasi bon ça va. Ça va. Na okene mingi. Bozoka ndenge yo lingi. Na okene mingi Masasi kabamba. Pour te parler si musala na yo. D'accord. Voilà. Na mbi pona bino Masasi kabamba boyebi ba histoire o basada ba na groupe Minzoto asai na groupe Salongo vraiment c'est plus ça biso makasi asala kapena mangobo théâtre moko azai ko mela bibero ya mwana ezawo ze baneni théâtre wana wa bébé 80 wana ba 80 ya 80 voilà 81 82 donc wana série wana baka oui voilà ngala disa ba 82 na côté déjà donc ba date année pendant 82 voilà botana no mutu asexcepto kala beta biso no sena ngozaka na ndeni ni idango bitake panani oyo ya wa bembe ozodia mofufa mwana bibera mwana scène en tant qu'artiste nazo créer pour nous la ba gag. OK. Donc nazo créer tozalaki na nièce nanga Yarita, moi c'est Jean-Paul Mayata de la foi. OK. Nièce nanga. Donc azaki soko tindie il faut avimba il faut sauter akuluba temi azobimba azomona mutema ezako kubeba ye mais omona okende kaka. OK. A défaut kotinda ye mais omona azolela azobeta makolo na sima azokende kaka. À partir na ye nde nazoka inspiration ya kosala wa nana beti yo. À partir na ye nde nazoka inspiration wana. Théâtre nimelaka onini po yango pena esala ko makasi ya théâtre wana. Kasi soko sale loko sikoyo écartonné tango écartonné moto nyonso mobengo lero nyaka ba bonjour ebele bonjour ebele en tout cas bonjour félicitations zaka tambongo bele ki en bele lo mais quand on a félicitations suki na wana bon et puis téléphone peut zala raté téléphone ezala raté moto za na poto boye abenga yo ma blazer tatinda exacté donc voilà donc ezaki na ngoka esuka kana ba félicitations kaka mais ebota na kota finance te. Oh là là bota te. Oh na tambo za ko jouer wana ozo sepela pena surtout toka ba mango ba monzali banana batu wana ozo sepela na tuboza na scène. En tout cas il y a les comédiens on a koloba ke bazai belé. Bon, le coulé azaka naturel. Azaka na mongote mais azaka interpréter ki mongo. Oh. Le coulé azaka mongote. Mais azaka mongote. Oh là là. Oui mais c'est ça qui fait la différence. Ya. Netsinga na moluba na ko sala ton ya baluba na sali lokote. Mais soki na za moluba na sali ton ya bayaka. Donc na sali un plus. Là okay. C'est comme art. OK. Le couli azaka naturel mais monoko na bango te. Et dans na Monzali encore, il fait Monzali qui est décédé. Donc il y a le qui maman na ban, bon izala ki kakawa, maman nani. Donc Monzali aussi c'était naturel. Abeta pelomo tamaya tiki dingi mukumerde si me face si unjaya. C'est bazaka. Non, il y a ma classe T. OK. Ma biki 3x3 égale T. Tu vois les gars robota manango. Même au Talivien abso Mangobo c'était même chose. Et encore na moko o lelo azana Irlande Cordian Zombo. Donc ce sont baza ba vient na bango tu ba mikolo na ngai. Comment na que ko jouer na bango nazako baksa un plus moko boye que ya bato baza inné o baza na don. Et non maramachiki non ya robota manango. Bon comme ngape na ki na ya robota manango to sangs na wana yango ya sala boom.
Est-ce que na basiri bosaka théâtre wana lelo so fanzo kanisa orikitani na regretté ka le perdu ali babiloko yo na joie kana moyena sala ngo sous lelo ezate vu mon âge. Mais je me retrouvais quand j'ai joué Kabamba. Je me retrouvais. Mais sikoyo na âge na poids na zui suki ezali susu te na koy mutu mukokoli moi na jouer so wa biso boya mukokoli babi ba to mona pasi continue na moi mugeka tala mutali bandi nzambe na ngai to lembi na makama banzo to mona pasi biso to mabandi bato mabandi jamais suki ya pembe tala yo kuna mutaka di bandi kala. Alors donc et comme les ratés nazotala na jouer Kabamba, je me retrouve dans la passage le la Kingudi. Papa a balelinga mwasi ya ki bord testere mene ya que son âme repose en paix. Allez la kango makasi. OK. Kingudi. Donc babilo kona nyon susko ezaki na tawana mais lelo je regrette donc moi na betango ezate. Et puis il y a pas mutoyo abimisi yango mutu yango landa ngo pe akopia ta yango de to mona ba petit mangobo babimaki de non ba petit dingwe babimaki. Donc les ratés mais c'est parti. Voilà. Puis neti son atali pe na zongi sima c'est comme si aux en école te hein école yo sala ba tunu ke mutu a joie masasi hein. Et aussi on a loulé ndinga zo jouer. Loulé so tala loulé bien. Allah. Non non tala loulé bien hein. Loulé quand il joue c'est au moins na kati na ezanga je suis là. Ouais parce qu'il y a peu discipline yo hein. Et ça na moko mais que son nom repose en paix. Moko azalaki aussi eboka. OK. Azaki soki azo jouer ngana zate mais so bana ba otali ba papa poanya jouer biloko na yo. Bana ba bon va ça. OK. Pourquoi jouer biloko na yo? Parce que nazalaki na bango chaque jour, nazo na bango chaque jour. Donc chaque jour tout le monde na tongo midi pourquoi? Tongo midi pourquoi? Donc du fait ya ko mesana pe na mutu, to nyonso ezotika la pa na bango. OK. Ndenge mona bana ils ont qui balé mondial. Ah, voilà. Moi, nous avons un vieux mondial. Donc, quand on vient Tchekao, Absa, Nanyati, on sent qu'il balé mondial. Bien qu'il n'y ait pas de point à été. Mais il balé mondial. Donc, pour mettre boss en amont, je suis le premier comédien, l'héritier, il y a des bossons, il y a ébalé mondial. Ah bon? Na mona vivant na ye na ngao ke na kozwa bilamba na tongo na ndako na ye na kena ona renapek na la 2 pour na tournage. Après tournage apianga transport na bilamba na kena zongo si ndako donc na sa course na ye avant ya ngai. C'est comme ça na mesana na le mondial batum ba ebi etaza ko sa vanta lokola mundweri da mundweri a copia et ba le mondial ba copia au travers moi au travers moi. OK. OK. À travers moi. À travers eux. Parce que mais balé à Koufi. Et balé tant Koufi c'est moi qui l'interprète. Et bango ce que va travailler, va interpréter à travers moi. Bobo ça n'a pas place on a mon makashi. Ah, là tu as quand même information tu es bakaté hein. Merci. Vraiment en tout cas lelo na bi ya Masasi Kabamba cartouche ya scellé ma casquette nyonso ezalié mais to so makambo belé soki na bandi makambo po na ebi na zongi pe en arrière na bato ba sala ba makambo ko na mboka na biso tikala biso na mémoire soki le théâtre congolais kuma ko sepela nango ça grâce ya ye pas parmi bato oyo ba sepisa bato na Congo na kaka pe ki beaucoup talaka na fait maréchal Mobutu c'était comment na kaka beaucoup talana na ye zaki na l'occasion ni fait maréchal ngana kutana ke na ye na simba kaye Mobutu azaka mbinga ke Mobutu ti odana dibando zo finga ye yo longwa na yo tika pouvoir longwa zo finga na dibanda mais soko kutana yo mona yo mo bando se Mobutu oye papa aussi c'est ko zala no kaka papa ba ke ne lengi moko boye ngana kutana na ye 3 fois na spectacle minzoto wela pour que jouer na présidence pour jouer Jurango à ce cas tellement
excusez-moi na tanga kombo muto ngo ezalité nde oyo ba vimaka deva ba konzika ko ayo bo dimine ko seka président ko seka trop mama miso buto monete mama miso zo bo dimine ko seka ndenge ni leza to joua ka ndenge wana ndenge wana ka po vimba ba mona ka yende mutai ko pekisa oyo pekisa nini président zo linga seka ba omoni ba président de bazabo bazana makambo ebele na mitu même président fachi ndenge za wana atala bana ba ko classe mais est-ce que minerval ba futi président tala est-ce que mama ko lamba nini bato msala bato kimbongo bongo chauffeur est-ce que carburant koti président zotala ba ukata facture maite kaka président zotala bongo ministre oya mabundi to chaki wana ye nini bo ministre to zwaki osusu iparazo mona malamu te donc nyoso mboka mubimba bongo kotangola ndenge barrière bakangi nyoso wana président bongo ba mindelo ba koya président fuba katosuki président tala lata bilamba sika o alors nyoso wana omona président fachona moko mususu kaka omono président zotambula mutu elongo epu ekeboye maboko elongo pona nini makambo elekebele totikele charge trop il faut bazwaka détente président facha bandi de ko sexer pendant 1h20 minutes à se défouler à bosani na biki na kai à bosani à se c'est ça ndenge basaki on a président Mobutu ça seka aussi azobina même omoni alors tant aya pekisa biso oh tala ba vocation pa pambo to beta ka ndenge to beta président Mobutu aseka tellement ma miso ezobima kaka abi nazo ya bango na ndako erning 0h to six spectacle to kiti na ndako to telemi abimi na porte apie biso mbote moko na moko ezotala wa tala fena bo mingi mbote boye okoti na ndako avec na salon mibale bakiti ni yaki double salon donc bakiti couleur mususu wana pe couleur mususu to vandi ke soit liboso atuni alobi wapi mwana yo kabamba na kufi ovinza mele tinga na yawa bauti ko kanga les 7 conspirateurs les 7 conspirateurs ba ngai ba boma mbuka bauti ko kanga baluba sikoyo ngamo luba susu do président tuni wapi mwana kaba na kufi esili ngana na yebi ba conspirateur na sikoyo na zobete nzambe na mi défendre ndenge esili na kekaka nde atu nzoka question ezaki musabi namoni tango bandaki obandi lokola mission mais lors de si ko sala prière osali lokola ba mupe place wana na comprendre que na yaki baba mon président papa na ngokoloba te donc nazo lenga po nazaki kaka nasoka ba okanga wabu jeunesse ya makasi jeunesse makasi ndeta kingabi kabamba président zotuna osalaki lokola mission mais siko oyesukusa na basango na croix pona nini ye tango takinga expliquer na comprendre non mon président to sangisi na missioni na ba mupe likama ko sambela soki bembezali to sangisa ka po ba mupe pe bayaka c'était comme ça soit na président mais après Pierre Sombongo makofi tambula na bisi mobulu ebimaka fin apesi bino mbongo na lobi suite tambo bimi suite fin sili wana tokena likama mbongo ba artiste likama mbongo même ata biso mona biso ba journaliste ba chroniqueur mafura beta kaka malembe champ beta malembe champ mafura na kubeta yo za mwana kukenga na boma ngombe mafura na boma ngombe ngem ko toka mafura tatana bango za ngombe na makofi donc makambu ya mbongo bon wana 3h du matin na yoka mwa mukofano nie yoko lobezate olo petit pamba ba kofino bakatio pa peso ka mwa la mwa muke ezotaka esili region za yangwana na simba ka Mobutu esengono yangwana sepela ke sengono na simba Mobutu to jouer devant Mobutu boti kaka moko batu lokola ba président de la république ezalaka bien ko se détendre parce que bataka na charge makasi moko sekizalaka malamu ba comédien na biso basalaka musala moko malamu na ba vie na biso bato ofana ndako comédien place azali ayebite ke
azobikisa mwasi moko azobikisa mobali moko na maloba na ye o alobaki na théâtre. Voilà pourquoi théâtre elle est très important na société et puis ko sekeza malamu na kati ya société. Moko président de la République soka bini bomo na mabete, moko soki peut-être première dame abini bomo na mabete, omoni gouverneur bon ministre abini bomo na mabete, parce que bazaka makambo ebele oyo bazaka surchargé na yango mutu echofaka. Voilà. Yaseli. Oui. 50 ans déjà groupe Salongo. Groupe Salongo. Oya ko koti groupe Salongo, moi to beta masolondo ko ta penda été mais toutefois groupe Salongo 50 ans. To beta na 50 ans. Avant tu tengesana et puis après tu tengesana. Avant tu tengesana, est-ce que vous avez fêté pe ba anniversaire ya groupe Nabino? Oui, avant tu tengesana to fêta qui déjà na 20 ans. Ouais. To fêta qui na 20 ans. Ils ont na première rue. Na première to fêtaka, je crois na 15 ans to fêtaka awa na Kasavubu na balabala on a bossani juste à côté à Kinto Adiwana. Donc to fêtaka place wana 15 ans, 20 ans naibi 25 ans au moins. Donc ça nous 3 fois oyo et salemi à part wana to fêter le souster. Alors tu es fêter na 40 ans. OK. Tu fêter na 40 ans avec maman Nicole Dibambu et je salue en passant maman Nicole. Azaki mon cousin na RTNC awa. Azaki na ye au Tokenda toujours na hôtel du fleuve. Tokotaka maki na Didier Ngoma, merci. Na maman merci beaucoup na maman Mimi Mascotte, merci parce que vous allez bango bazo en charge. Il y a kokota so maki donc kolia komela to yaki na compte na bango donc c'est pour toi très bien. Vraiment ça fait 40 ans. Alors si Condé to comme 50 ans. OK. Groupe Salongo sala ba pièce ebele otoyebi nombre boebité. Mais ba pièce oyo est marquable na makasi si je me trompe pas mon Ntusu o etambola monde entier de la pente Kinshasa Makambo. Kinshasa Makambo et puis mobile na biso. Mobile na biso. Wana nazaki mobile ya Lipati na Esengo. Voilà. Voilà aussi. Kinshasa Makambo aussi. Et cartonaki Kinshasa Makambo ezalaka ebale mondial na Kinshasa. Nga naki mwana ya mama Bomengo na bébé. Osala oyo baite bébé. Na ye baite na Kinshasa pe na oyo. Mukolo, za mukolo. Na mukolo kola kalaboy. Na Kuba. Bana bigende baibiti. De fin bébé azalaka do bisto utaka mboka. Ouais. To yaki epa ya do beba epa mwana kasi na ye azalaka na mbongo ebale mondial. Nga nazalaka kizengi pour la première fois na joué kizengi na Salongo et nazalaka tukudia yo nazali c'est bale mondial ndengwana. Parce que yepa zamu na ngoka nete kizengi kaka tukudia wamona ka oh on était sorcier toujours c'est vérité tukudia yo mama Bomengo pa ki sorcier na papa pa ki sorcier donc tu yeko cha désordre na ndako ya neveu. Donc c'était Kinshasa Makambo wana et cartonaki et puis libala makambo et loba utaki poto na Lipati ba usala libala awa nga na ki sikoyo tanda makambo. Bon, ma pièce est belle et cartonnée. Ma pièce nyonso wana pièce ni oyi pene marqual. En tout cas pièce marquanga oyo zaki nazalaki héritier ya ebale mondial. Naki héritier ebale mondial avec qu'est-ce qui se passe? Maman mon pépé avec maman nanga. Donc ngana linga et ngaki yananga to lakisaki comment des enfants et ben voima très orgueilleux mais idiot na chic. Donc to la place na betaki qui héritier pour la première fois yangwana oyo titengesana bana félicitations et bale mondial la bina félicitations vieux kwedi vieux kwedi ni ba difficilement ni ba difficilement malgré félicitations donc on a déjà félicitations à Batouana Misato confirmé ouais yena simata lobité vieux kwedi andimi yo tu tengi sana ndimi yo wongo vieux
bon yo miro le binanga na masasi bon te vana nango va ya vana nango tika wana zua 3 wana bakoki. Est-ce que biko jouer ba rôle pe ba ki sengi ba rôle ki ndoki mingi o jouer ka rôle moko wa ina peut un groupe salongo to na groupe minzoto je ne sais pas yum to o rappeler nango batunio bakangyo ndoki ba moyo siko lobi ke o batunio lia batu combien na ya batu 99 bon nane obi ndoke bon nane faisait beleza ki na pièce ni ezaki na minzoto voilà moi c'est mon mibali misato rôle ki ndoki wana et ça baba ça cause un problème te na niveau famille na bino non voilà ndoki mais soki mutalo bina za ndoki c'est que yemo kwa miyebili ko tazali donc après tu tenge sana bo gérer groupe salongo ndeno monte ka après tu tenge sana to moni groupe salongo. Oui, il faut une baisse parce que visionnaire a sauté. OK. Tant visionnaire, oya banda ki bikambongo, ce qui est moko azali c'est différent. Na to tikali biso moko ekomi moto na moto, luka na ndenge na yo. C'est ça la différence parce que au moins tant ya azali azoba boke na gauche, boke na droite. Oya mamupaya moko makulu to sandala azo ya bo ya mena salle lobby na 16h faut zalawa. On arrive parce que c'est lui qui yem taza ko diriger yem talo biango. OK. Mais siko tant to tikali biso moko ekomi soso banyati mama na makadam mwana na mwana zwa nzela na yo c'est ça oyo esalaki que topanzani ngana ke Côte d'Ivoire salongo ekufi mais nzambe asalaki grâce que retour na nga Côte d'Ivoire salongo tozonga donc ti tozongo moni tobunda na ndambo wana c'est parce que je suis là nga ngamu na osala ke salongo kanga maman moke. Aujourd'hui 50 ans le groupe Salongo, vous avez fêté anniversaire, il y a 50e anniversaire na bino, tous olympiques, ba préparatif les andengeni pour na 50e anniversaire. Na 50 ans il y a groupe Salongo, to za prévoir spectacle na salle na ya musée. Nous prévoir spectacle le 15, jeudi le 15 août na salle de musée. Donc ce qui nous va permettre de évoluer même les 15 ans na tongo na ouverture ya kermesse na moto pour ça la dimanche voilà donc tout ça la kermesse il y a des comédiens il y a salongo donc ils na salongo ya bana na ba salongo bango moko oyo ba vivre salongo donc juste tout un nombre de 13 oyo bo viva Papa Sonzo Masumu et Lombe Ngai tozana mama Linga mama Bolingo tozana Lipati Esengo, Molai, Mama Bomengo, Ser Mabele Azali, Nebite Nabosani Susu, Azwa Azali, Azwa, Karine Pala Azali, je crois c'est 13. Donc nous sommes 13. Bapembe Bazaka na groupe Sinzoi. Non, Bapembe, Mama Bipendo, Bango, Boka Bazana groupe Sinzoi. Mais des fois, vous avez pour jouer Bango, vous avez pour oui. Salon est équipe nationale, les Obenda, talent, Yaka, Beta. Oui, même dans un spectacle, tu prévoir Mama Moseka, avec un groupe Maboke, na poto. Mama Moseka Kala, Kombo Kala, Mama Moseka Sikote. Tu prévoir aussi Mama Nani vieux Mangobo aussi. Mangobo avec Koko Janzombo aussi. Ce que tu es tamboli bien dans Zamba au Lingila, tu récupérer Bango. Et Sobia Kozangate, enfin, on a un petit propre. Donc, on a un petit propre. Donc, Kozangate, total, les restes aussi, nous avons planifié. On a balé qui n'a pas Mikolo, yo, Bazala, Obayaya, Baosala, Balanda, Bino, Sima, comme Bozang Sabangote. Oui. On a peine Zangate. Oui, dans Salto, tu as encore quelques jeunes Nabiso, Banabiso, Obako Nabiso, Bazana, il y a bien. OK. Batunos bazo dans le monde entier. Message nous opé ça, toute information nous opé ça. Peut-être caneva ya makamunyo sur la date tout na ba découvrir makamunyo sur le cas il y a 50e anniversaire na bien. OK, pendant 50 ans il y a groupe Salongo. Nous prévoir spectacle ya munene na salle ya musée. Musée na biso awana Lingwala. Le 15 jeudi le 15 août na 19h. Tozana Bosenga ya bandeko batia biso maboko mboka etia biso maboko pour que 5 acteurs oyo bazana poto Mabele Bomengo Lipati Esengo Molai
va rejoindre biso avec nos invités Maman Moseka Mutoloba Mangobo avec Kokodian Zombo vraiment va rejoindre biso ensemble pour que tout koka jouer na soirée wana. Alors batu ya mité malamu ba sponsor to senga que botia biso maboko pona to ana biso ba billet boye na bango kolala na bango te kozonga na bango toza nango posa ba sponsor boyebi ke mutu pa uti poto aye ko jouer bokanisa pe atanga kozonga ata mwa fufu na yepe ezana na sali boko na mwa mutambu na ye azonga nango peke we na jouer na 50 ans na jupe et kozala malamu mingi. Et nous vous demandons encore vraiment que beaucoup me contacter nga en tout cas tokoka kosola makambo na ndenge ya bien nzambe asunga tozana besoin normalement spectacle wana esimba mais la patronne na président de la République na Maman Denise Nyakeru mutu ya santé. Je vous salue maman, je vous salue nami yena pia ke mbote moi part na pia ke mbote mo particulier on a dikambo ya santé nano so na auto ça ko test examen tout. OK. Examen na auto ça ko na malaria c'est bon na ça bien donc c'est hier mutu asali ke soko vandi mutu sali passer ken hôpital ato belite kende ka batala yo na butala ka batali exact Maman Denise première dame. Donc merci maman surtout pour na dikambo wana lotoni ke président de la République bato bakomona président de la République bosunga website vraiment que Machasi à lobby na compte groupe salon tous ans besoin yende patronner 50 ans ya groupe salon 50 ans ils a donné na n'importe qui te muto sala banda mosala tia ko 50 ans et 50 ans toujours bango ya groupe eza ya groupe salon to sekisi bato marque na marque to bikisi bato marque na marque bato va se retrouver des familles va se retrouver parce que lobanate ba lobani mais na retour qu'est-ce qu'on gagne. Bon, tu bénéficies de 50 ans, même si tu as qui inventé, tu bénéficies de 50 ans. Vraiment, numéro on a coupé ça. Bon, mais on a ça, maman, plus 243 89 74 80 143. Plus 243 Kodamboka 89 74 80 143. Au Beninga, automatiquement, tout sur la carana de Kambongo. Hey, bato nyonso bozui nzambe atie loboko ba nommé bino bozui ba grade bokomba kondelo que Dieu vous bénisse na retour mbela na yango invitation yango wana bosunga biso so mo na bureau bobwa biso te bosunga biso juste ata pona 50 ans kaka nzambe asunga balobaka mobini ya zoba bapesaka ye kwanga ya pamba zanga biloko. Est-ce que ba comédie na biso coupe salongo to benga bango bini ya zoba to pesa bango kwanga zanga biloko? Non, moi je ne pense pas. Biso ba congolais to ebi eloko ni groupe salongo esala na mboka oyo ba mata culture congolaise na mboka na biso oyo ba défendre mboka na biso soki lelo ba nigérian bo ba film nigérien à titre d'information na opesa bino ba to ba film nigérien wana o monaka ba copia nde bango groupe salon. Donc ba konzina biso ba mécène ya c'est là tout koloba ke bato nyonso ba tout ko nommer bango na tour ba ministre ba député en tout cas mbele betami kokoti mwa loboko na poboya penza mukolo yango to moniza lokomoka munene na kati ya mboka na biso ekozala malamu mingi. Ebi ke bato ba ngoloba nani aloba boy ba ya mukolo yango kaka te ba benga to na bosenga vente mo bosenga ezali na avant oliaze la jour yango tokoso la paix avant jour yango bo nanu omoni nde atosala nini sikoyo so to solo le avant te aye brisque mama bomengo ba yena nute sikoyo ba kosala nanga kaka na ke ba bino uza mwa retard te ce qui okutena bato ngona baze belé na mboka oyo baze belé tozoluka bamsusu bazo batama nanu zobatama bomona ya zobatama yango to liba batama te ba mimoni sa numéro yango wana na to pesi pour que basunga au numéro ezali déjà benga masa soza wapi ngai tel naza na posta na yo c'est tout. Mais bible zo lo bapé zo na Matthieu 7 basu ba yebi yango babaka beta ba fungola yo tozana déjà ba trophée
On a besoin que tous mérité trop. Bino bobeta nde ba porte. Tous mérité trop. Bobeta ba porte ne mingi. Oui, porte. Botika mama logique déjà. Bino bokoma mama logique trop bino ba préser lomé okoma matoma logique bino nyonso. Non. Bobeta ba porte, bobeta ba porte. Déjà na zolo ba boja na beta porte déjà. Bokende vert. C'est ezamalamu. Botalika bo répertorier to toucher beaucoup ba lettre. Bobeti ba porte ezamalamu. Ba congolais biso ngama TV. Quelques lettres c'est côté déjà. OK. Quelques lettres c'est côté déjà. Na homolande la pour suivi pezala. Voilà. Ah OK ndeka yo moko to boza na ba mama pe. Ba mama bazala pe malamu ba mama. Toi na Karine pas là. Ah voilà, sur là bien. OK. Aiboloba. C'est bon. Ah elle va bien. Ouais. Voilà. Bato ba otala biso. Moi avant goûter ya scellé. Non solo et puis na solo na professeur te na solo na comédien. Na oloba ki a oloba ke ngati ndesa bulando copier bale mondial. So c'est un message moko. Na ba kinois surtout mais na ki bale mondial pour na mukola. Na ki bale mondial. Non, ndeto bawa. Ah. Ba yebi déjà que Massa c'est un comédien. Bango ba yebi na bango. Sikoyo na komi na temps oyo na vandi na mesa bango baya. OK. Awo eza sous temps to konende to na balabala to seki da. Alobi to seki te. Siko awo eza ko komi temps moko ya na lobi dikambo ya sérieux ba mona ke te Massa ça au sexaté mais maintenant il est au sérieux. OK. Je na olo magamu ya muto ayoka à résoudre les problèmes parce que soki siko ngana zo beta masonite na ko sexa bato. Ba mona ka oh mazaka ndinga za la non ba mona ke te siko yo ezali comédité. Siko je parle na likambo ya sérieux o ya vie siko ya komona ke vie nanga eleki kaka boye jeunesse nanga eleki nango kaka boye ti tokomi pokwa Massa si a se retrouvé déjà 18h30 déjà nazo ngana la déjà buto kota mais yango to beta mbela na lero to ko sexa te na 18h to sexa te parce que bana ba moina no moto pelité moto na pelité na ndako tiko yo ya ba mona papa so ça c'est na coin moto c'est na coin moto pelité na ndako te ndako banzala. Ah voilà donc tous en temps oyo voilà na komi ko senga voilà webi esalinga pasi komona ba pièce wa tangi groupe salon esala ba pièce minene oyo ke batu musu ba profiter na yango ba Nigérien bazu yango ba fandi yango ba interpréter yango na anglais de ba komo sula mbongo ba pièce ba sala ba sula mbongo te alobi très bien que bu jeunesse na union soleki azula ngo logote mais c'est le moment. Est-ce que ma pièce wana bino osala etikala ke pièce musu to mona pe na anglais na français na chinois na latin mawa ah bon biso na RDC moko na biso tozaka tango yoke ko lona oloni yango lelo bwaki mai o croiser ozozela kaka mamwe bando bimisa mabele pa ebimi e ozele kolire bimisi mbuma obuki odame longoli racine obwaki na yo esi. Tout le monde a demandé qui en vous. Tout le monde a demandé. Mais tout le monde a film il y a américain, Rambo ti les autres comme en français. Narasi Rambo c'est quelqu'un qui va ça il y a lingala lingala. Biso tout ça ba producteur au bazali que asali ka texte na lingala isuki abwaki. Asali a texte na lingala abwaki. Tout ça na moto moko boye. Miriel Kimpakala qui m'avait dit que ba cassette na bino na lero na VHS. Na telemisa kango na ndako boye etona miri mobimba donc na seti na plafond atia na armoire te a telemisa bongo ozomona donc toi maman Christine Ndulu aussi qui disait que tellement na déménager mais na mona wa kwenda ngo ya te misu na mo kaba machine ya VHS ba pareil on se peut ezokufa ba changer nyonso komi ba c'est donc nyonso wana c'est longo déjà comme déjà numérisé déjà ozomona ekomi ya kobwaka mais congolais au lieu de azwa film wana ba travailler en français ba sous-titrer d'abord ba ekosala ba son ndenge to mona na Hollywood film ya américain to mona en français ba biso congolais asaki le kwana c'est pourquoi tout ça toujours na ghetto donc ça c'est pas donc pona yo
rôle ba théâtre pour le mise en international Tozana ghetto. Toza international te. Parce que si toza qui international, il fallait que la film le bamona beaucoup tani to mobile na biso bamona libala beaucoup tani na biso bamona ngo na français bamona ngo pe ezoleka pe na anglais mais esalemaka te esalemite toza kaka na ghetto ya Lingala. Voilà, toza bloqué. Nini ezosala ke toza kaka na ghetto. Mais mboka ba oyo basengeli basala mwa kosala te. Wazekwa alobaki toza kaka na haine. Wazekwa alobi toza kaka entre nous haine quand des oreigniers. Mais tout le monde malien aye baibise leka Brazza aleki na Brazza baibise non coopérer na beach nga na zo ba coopérer aya watie na porte magasin abanda ko surveiller ka mapapa azo surveiller mapapa titi après 3 mois aye ko Lingala baibise no kota siko na boutique banda ko teka abandi ko teka na boutique ti lobi kuna bo boutique eza bino misatu bokende kuna akomi lobi kuna après 2 ans baibise ke akomi na magasin na ye ba bengi se kana ndeko connaissance kaka isibabise kaka naza ndeko na malien ici la yambie mais biso soko bisike na congolais futang bolali fo fuye yo ozana nini ayibi yango tu asundo le susu voilà tout ça na un oyo ba sengeli ko sala mosala wana ba mécène o bazana ba mbongo na bango ba producteur ba lwa de biso photo sala mosala kasi fo ba banda wana pour voir demain voir loin. Quel film oyo ngana ziongo na traduire yango comme pe en anglais bo ele kapé bo voilà bazate même ministère titel na bino pe c'est comme si qui par artiste était en mboka na biso tout en a se confondu mawatro yango na biso mawayali mboka donc je ne peux pas citer mututel mais dans mawaka kake oyo ba sengeli bazwa charge wana ba sala makamwana ba sala konte ngama sasa na kozala na ufuro mulente ya nazo jouer nazo cassette nanga na ke na traduire na komi na ke na tegisi botekela ngako kaba c'est non chacun a sa la rôle na ye mais mboka aussi eza passe dans le lot so na côté na Google papa na beti Masasi Kabamba sele na omona yo omona nga na bemi omona nga film na yo ezate omona ndamba biographie na ba émission nanga na sali ba émission yo na to sali mais omona ba théâtre groupe salongo te omona ngote siko soki ba bengi yo lelo pardon ezali kona na encarte 2009 na ba musicien mboka na biso tuka papa Wembanda zalaki encarte 2009 encarte eza logiciel oyo ebimisaki lo nyonso oluka na ya mboka tel ezali komba ba président ane tel président donc commune okoluka nyonso ezali mais na ba musicien na beta ya mboka na papa Wemba na encarte 2009 ye moko c'est mboka ça rien tozate babundeli biso bazate mais kasi 2009 batie lelo papa Wemba kama mtazali donc bato ya kobundela biso na oyo basalaka makambo wana balingi na bango kosala yango te baamona neti na oya mutu munene siko na ngana lobake lelo yo babengi Masasi après mission kaka Masasi tcheu alors viens au bureau ayiba pesa biso projet na yo pona lelo yo to matisa to parler na citation ezali projet ezali ko loba oui comment ba projet za la tending ana ba projet na mutu ezana ngo ba projet ali to ko sala mais c'est au mona mutu ngo pe toujours imaginaire quand on va poser toujours ba to ba imaginaire mais oh là, titre d'information na yambi pona bino l'artiste comédien Masasi Kabamba ya sele to benga ke bongo pour vraiment azape mukolo azape na mukolo kolisi pe bane belé atangisi bane belé surtout na musala o théâtre abimisi vraiment bate belé aza modèle oyo batu bazolanda vraiment en tout cas mission lo na to cité na beta siko ba modi bo comprendre na beta ba modi to sona lisolo moko oyo esalinga pasi ya salinga mapasi na motema ba comédien na biso bakangela ki bango porte ya nzela poto mais sous les kauka abimi merci bravo sous les kauka oyo asungi ba comédien lelo yo porte fungwami ba comédien bakei poto pe bango nyonso bazongi bato ebele balobaki bapesi ba comédien chance te ke bakokima
bakozonga te, voire même batrikele mimika bongo. Bamoni ya mutuka zokota obota bota zokima menzoka mimika bongo akima kite. Elle avait même pas les tensions ya kosa likambo wana. Donc voyez les Congolais. Congolais motema mabene masasi ya lobby. Et ça linga ma passe makamone na loba. Ba comédie na biso bazongi, tomoni groupe batu musu babimi. Mais ça ne musu abimi, pour dire musu abimi alinga mema ba comédie na poto baya masasi. Anya mema poto tomoni ba affiche bimi. Mais du coup na mona réseaux sociaux, même affiche wana. Affiche wana tango bimi na moni mbala moko ba komi ba comédien bato bozo mona baza ba comédien te bazali ba agence moko mutu nyonso aza na posa ana posa kino voyager yaka au kalaté bato bazo voyager baza ba agence ba comédien te pona abebisa kaka réputation ya ba comédien na biso. Qu'en est-il votre voyage? Voyage monsieur est commis le 14 septembre, Ouais. toujours dans la même salle, au théâtre Maribel. Jumelle de Maribel. Comment on a combien de princesse, comment on est? Gymnase. Théâtre de Jiménez Maribel. Théâtre du Gymnase Maribel, voilà. Nakata Paris. Donc, ils allaient le 14 septembre, au Kenya. Mais cette fois-ci, tu as changé de titre au Toringa qui tu salé là, tu as joué le spectacle de la rentrée. Tu le spectacle de la rentrée. Donc, tu as changé parce qu'on a senti que dans le Congolais, ils allaient à bien te bima. Congolais, ils ont mis ça à makambu ya mabe. Au lieu de soutenir bandeko, oyope bazoya. Biso tozo kende bandeko na biso oyebi ngana baka tant na vanda rabo na vanditi namoni Beni Antonio atindelinga deux chemises Miriel Kimpaka la tindelinga mo 50 ngana senga nzambe simba bango makasi vraiment simba bango parce que abimaka tamsu 3h du matin ake musala akozonga tamsu 18h ne musu to sola kana mona abi na uso na téléphone na mayele ba ninga to so na téléphone te to so na mayele uza wapi na musala do basala tout ba se retrouver ba se retrouver pendant temps ils ont muké parce que ceux qui abimi 4h à 6 15h 18h ake musala mususu azo temps mususu 0h donc al moi mbongo wana o bazozwa bazokanisela biso pe bana droit ba champion na kata droit na bango ba champion na ke non ngai fona katila kisasa comédien tel azobo comédien tel azobo donc mawo ba yokela biso wana tant batina yango na banzambe asimba bango mais siko bazana tapinda te ya ko distraire bien ba kenaka na téléphone mais balingi siko cette fois-ci en live et fa service albino masasi e bakata do na kati ya terre ba moski ba tito biso nyonso na kati ya la dona biso nyonso na kati ya avion moko to koma sur place to sepelisa bango tala kaka e fa service mtase lokwana donc bandeko ba sepela en live basala ka bamona ka ngana ba vidéo mais en live tozo beta boye elengi penda parce que na TV ils a coupé changer cadrage couper changer micro mais kuneza ya. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message au Yepe Samina Bisso que tous les là, les orphelins ont besoin de nous. Alors les lois qui n'ont jusqu'au rappeler Nabisso que orphelinat Vida, ils allaient toujours coexister. Bana baza toujours na besoin Nabisso. Si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà, le temps nous est donné. Et même la message au P à Kolobete. Tous là, premier amour Nabisso ya ko soutenir. Bana na pour le lobalia.
bana lopo lelo batanga bana na pa balala na place ya bien et yo sengaka lisongi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrera bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye de biso ba citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na ba matela. Biloko akolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas, botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre, alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Tozo bomana sur place bakisanga na bakisi ya bakisa bakisa. Voilà, to sepele sape bandeko wana oyo ba travaillera mingi pona biso basungaka biso mingi. Mais tala congolais ndenge a BBC marché ya baninga dire que Masasi nga na comédien te. Ah, c'est regrettable nga na comédien te. Babi yo comédien te. Babi to ba biso to ba comédien te. Ba tie biso poto voilà. Ya vilo nyonso voilà. Ah. Donc to ba comédien te. Nous les comédiens te. Ambulance comédien te, la donna comédien te, Marina comédien te. Donc bobo wana ala comédien te. Bobo comédien te. Mukwata. Na mukwata tout. Donc biso to yebe na ko to voyage butala kaka congolais lo wasa. Asala on peut na affiche a commis na ça publier. Mawatro pona mboka na biso mawatro. Webi soto pusi makanisi musika. Tout le monde a groupe sur la comédie Moussou Bazo Kenda. On a fait un félicitations à ça. Il y a plein de moni à Sala qui peut. Ma femme est à Vambino. À Vambino, Zaki. Est-ce que vous avez battu mon Congolais comme Mouté Mamabe pour na le quoi des groupes Bokende. Le mot Salamia pour na Bilwa Nyatabinote. Je ne sais pas. Oba Robert Nani na yebite. Na rappelle moi yuma côté wana kolandela ba programme wana na éviter natali kaka fiche batindeli ngai oyo ba komi bongo je ne sais pas nani asali mais na ibika c'est un congolais eza nango mutambuka msute. Pourquoi ibika ya congolais? Pourquoi? Parce que un ezaka ya bisote bamboka mso bazana amour makasi omoni na Nigeria. Nigeria soki akoti na mboka na bino ayibi mbongo na bino atindi yango na compte na ye na Nigeria. Obi Nigeria ninga salaka. Aoloba bino bo kangela ngai bo pesa ngai aya osala prison awa. Tango Nigérien wana okende pa na bango, l'État a un droit à 25% na mbongo ayibi wana. Ba million nyonso ayibi yango 25%, à 75% ya yeba teke ba doza encourager. Ya mobali. Ah, tala amour ninge sama na ba Nigeria ngona ba ngona cyber pamba ngana kuta mutazo komake aza mwana Mobutu azana 2 mal ya diamant mais ba okangi na aéroport azoruka ba aide ba ba sungaye pona ba zo 10% tanga oteka ba malwana ngana mona na Côte d'Ivoire na mona ba or que ni un Nigérien do bambongo peso ya ko mbongo côté akangi tak dera qui dépend de bon voyager 2 semaines. On a changé ma camion sur Azo. Donc c'est comme ça. Biso toi en amour te, biso toi en amour te. Ya on peut landa bino côté bino ba comédien mité mama be entre bino qui en vous sonne à quel poto. Yo perdre ni.
et bandé ni route na kei na zongi yo perdre eloko nini ya yo nga na toucher. Est-ce que bike ba belé pe mususu ba ozela pe tour na bango pe zala na pona yo za kwa kisi c'est comme si que ça ba ninga na bili ba comédien ba sa bongo. Non, je n'accuse personne na ebité nzambe nde na otala nzambe mutu asali eloko wana nzambe kaka sans charger na ya oyebi ke kofunda moto na justice ko soupçonner moto oyebi ke eza obomi da mutu wana. Alors on n'a pas besoin de soupçonner moto to ko funda moto na justice mais nzambe azomona makambo tu sans charger na ye c'est tout. Félicitations ba comédien nyonso oyo ba yuti ko sala musala na niveau mikili apoto pe bozongi bino nyonso. Bravo, félicitations bosali musala kitoko. Félicitations aussi à Ans Luzolo parce que na yuti komona que parmi ba comédien bosala kuna na ba comédien musupe awa bazali eza malam makasi Pierrot banane ba ozala o to ba pibiaki za banani. Voilà, en tout cas, félicitations à ce Zolo. Mais Muntu Oaza derrière Makam Oyo est frappé. Bande Konabiso, en tout cas, ils ont ma bé. Nous, les Congolais, mettons ma bé, tout tika. Sauf que les Congolais, tika. Sauf que les étrangers, tika, ils ont malamouté. Bah, tu vas retenir, surtout pour na. Voilà, j'ai vu. Beaucoup de préparatifs, nous allons répéter. Non, on continue. Voilà. On répète toujours chez Major, on répète chaque lundi, de 8h à 11h, on répète toujours. Ma pièce au Boussala. Non, Toli, qu'on jouer un peu. Nitiba mikoloko. Improvisation. Et toi, qui était yobi, mi on lobi bo esuki, yo lobi te. To préparer. Donc, si on monte tous en jouer, pour regarder la télévision, les groupes allons répéter. C'est les systèmes on a quand je vais faire quelque chose, il faut na répéter pour tous à la peu près na idée. Sinon, oya kozwa acteur mosusu oyo ayebi na makambo te, yo lobi boye a fini mama na yo. Quand on ne répète pas, ça arrive. C'est pourquoi il faut tout répéter pour que et le qu'on est là, il y a propre. Même si on nous demande encore deuxième spectacle et pas mosusu mais balbo jouer au wana. Au moins tous en a fait l'idée. Okay. C'est pourquoi nous répétons. Voilà. En tout cas, on a moi date le 14 septembre. Le 14 septembre à Paris, à Maribel, avec EFA Service. OK, EFA Service aussi. Félicitations ya ko ba comédien na biso comme mabango na mikili ya poto ba ça le spectacle. Vraiment eza malamu. Mais loko mona ta ko accuser bino ba comédien. Boyebi na ta ko lobango pena baninga so aloba te menga na lobango bino ba comédien to kim te nango makama kim na za kuna na bona bomela bino kopo bo kim pa ide kuna ezate na bi ke bo baninga bo kende bo zonga parce que yo so kenda bo kende na yo talika ka ba place monsieur commanding nini voilà bino ba comédien boza bienté envers biso ba chroniqueur comme ça musala ya théâtre de travail na bino bo pesa so mbongo te lem to sala émission pe o pesa so pe mbongo te. Mais tout ça la promotion d'abino. Par contre les musiciens bazali ba soutenaka ba journaliste na bango pe ba chroniqueur ba sala musala wana. Même quand on a voyage moko yé ya ma musicien ba tie ba kombo ya bateau ba soutenaka bango te bango ba kini ko base ko ba présentateur na émission qui ko animer événement wana. Mais bino ba comédien bo sala ka yango te. Même bolobela ka pe biso te na makambo na bino. Même ata voyage bo kende taka kambanda ka bo kende même ata voir même ata la bozo ko kende et pas maman Olive. Bo tikala ko benga te bata chronique théâtrale. Bo tia bango na kati. Mais bino bozo kende bino na bino. C'est ça le mal to condamner bino. Monde suyo a. Aussi ici. Na si c'est sûr pena. Ils ont information sur Oyebité quelque part. Ils ont sur Oyebi. Mamoli Vayamba, ba chroniqueur. Il y a théâtre Oyebité. Il y a théâtre franchement. Nabi ba chroniqueur na bino. Il y a musique. Bino nyon. Il y a musique, il y a théâtre na zolo ba bino nyon ba chroniqueur o nyon ba ki na liste. Ayamba. Il y a théâtre ba la quitté, je te dis. Mais na zo ba no ka ba chroniqueur. Quand on va les chroniqueurs, et ça to chake ba yeko lukanga na ndako bakuti miradi aza mwana nga
boza bana boni frontare la pas ali pamphenie pas ali alakisi bandeko na ye c'est chroniqueur yango la bino tango déjà babengi kiamvu yaka bino ba chroniqueur boboza boni c'est ba chroniqueur ya musique papa ya théâtre botia benga te nazolo na lobino na benga ite nazolo na yoke toka na bien na lobino chargé o ya ko benga ba chroniqueur c'est un comédien ou bien c'est un chroniqueur c'est un comédien o comédien ndeni ba pesa charge ndeni ba ko benga chroniqueur yo kana isa te kotona oyebite je t'explique soki lelo mokonzi alinga sala eloko bakobenga d'abord lokola Evi Paniaka chroniqueur toye na ye yeyo bosalanga liste ya bandeko na yo bazala 50 c'est Yves moto akosala liste ya bachroniqueur 50 oya na bango ce n'est pas nga masasi moi c'est des comédiens moi je vais chercher des comédiens comédien tel aya moto na moto aza na kamera alors maintenant les producteurs pour ni ba produire ba moi peut ça que na film tel tiens-moi chitel et c'est masasi mto chabasi c'est les producteurs mbongo na yache abeza mbongo na ngai ngana poni moi chitel azala wana aponi basi wana même voyage aussi producteur mto la liste na ye c'est pas les comédiens qui fait la liste na ngai ba musicien ta ba kenda na ba chroniqueur wa to mona wana ya musique ezala na zosi na ngana nga tanga tena tanga Fali qui fait la liste de voyage Fali c'est pas Fali moko. Si vous comparez avec Fali, Yves, comment on a cette émission na suka? C'est cette émission. Comment bambanga elo? Non, tout cela na ligne ceux qui comprendre, on na comprendre tous les cas. So ko yebite luba, o yebite tu apprends un. Fali azana mbongo na ye, asali autoproduction. C'est comme azana mbongo na ye, azosala autoproduction. Mais on doit la liste na ye. C'est pas un producteur, mais quand les producteurs aye, producteur doit na omema mutu tel. C'est tout. Ngai naza on a pour les comédiens. Ngai naza pour na ba musicien te. Mutu na mutu azana tâche na iba pesaka. Oyebi elo moko ezali kake mamu na zoloba na bi penza yango mamna oloba. Na pas mamna oloba. Donc en tout cas nous les comédiens na biso tozara na bino ensemble ezaka malamu place masolo betama bobeta pe bolobela pe sir atina bino za malamu to kotsa bana kata ba cop eza malamu. Dans le bin à combo pour tout ça qui réunion entre nous les chroniqueurs tout cela qui en voilà pourquoi ngai dans le baki ngai nous connaissons l'émission dans le belan là c'est les webi lelo yo santé ya mutu soko ta makasi au salama kama bien so makasi to ko sa kama bien te obeli kamoko ya mama Denise Nyakero Tshisekedi oyo apesa bino prise en charge en santé. Toyoka kike bozwaka ba soins de santé ya bino na basi na bino na bana na bino ofele bofutaka ni un rond et puis bozwaka on bopito ya makasi eza vrai eza solo nana tietembe eza solo ngana na carte ya carte de santé makati aza nango migadi fontare la pamphenie bana baza nango OK parce que na bala makati na ndenge ya mboka na ndenge ya kisasa na ndenge ya l'état en église na bala na voie normal j'ai tous les papiers yango wana ye na bana ngatu mikanda bana babotama mikanda to na hôpital ya l'état to ezali yango ekota OK siko ezana moto mosusu babala yete mais bazo bota na bango donc maman wana ou bien papa wana akotsa mikanda ya ye na bana na moi ça ko traitement te ou bien moi ça ko kotsa mais mon bana ko traitement te donc c'est comme ça ils ont la condition so ko kisi ba mikanda na yo kotsi bon c'est ça c'est vrai même si on voyage au na niveau intérieur on appelle traitement neti na matadi sur toza na hôpital ezali dans chasse awa même hôpital ezana na matadi na on traitement na matadi OK donc ils ont sur place on a un comme ça la première dame comme on a que première dame même un plus moko oyo et salamanante na niveau santé surtout biso na ma famille na biso ozomona lelo ngana kozala te mwana yoki mwa mutu pasi azuka carte na place ezalaka akiti na hôpital kingani za pembeni ba traiter ba PCP na ba kisi ofele pe azongi c'est na côté wana en tout cas
to na première dame vraiment coup de chapeau maman Denise Nyakero et le quoi ça ya kasi au moins son na la maman 50 ans a tshepso mabo maman 50 kasi bola muna yende ezo sala ke o landa e kaka to lande kaka donc asali le moko e salama na noté vraiment à chaque fois au kendo hôpital il faut kanisa yeva to baka nzambe apambola mama oyo nzambe apambola mama oyo komona likaniso ngama sasa nakene na hôpital HJ na kenda HJ na okende na so leka pe na kota nga na obana ona ndenge nini ngalo na kena na clinique des anges na obana na ndenge nini na ngalia maona na obana na ndenge nini o yaka na porte ndeba yambi okaka wana o na réception fiche $15 ya na tika na 5 ici demi-tour, foutu 5 on a foutu ticket, ici, à Boupia. Mais les lots, c'est la première dame, on t'a sali que biso, aux autres tapé na fier ko, aux autres la paix on a ba servi ba bête caché, au du ba qui se peut au kubuli ba qui se peut au bimipe, na voix normal. Déjà et ça les loko ya munene na vie na biso, to ba merci maman Denise Place vous allez, merci to tika ko bossa na kaité na likamboana. Voilà, to comme na souka émission na biso na mbaki pona bino. L'artiste comédien Masasi Kabamba Yasele, en tout cas vraiment tout soli makambo belé batu ba retenir nini surtout na likambo tali ya voyage na bino ba retenir que biso to voyager. La Bible dit si vous demandez quelque chose en priant, vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ah oui, yo boye bien yo ba iso yebisa ba signaler na mwende nyeto yeba dia mwende ba signaler ba combien ça la mutu. Voilà, donc toujours sambela to parce que nzambe asala ka makampanda yo lali azo tcha kombono na munoko batu moko boye bazo koma yo zali masasi ozali tant la mona tomona ka téléphone allo masasi wana bosenga na yo c'est nzambe mto asala kiango lokola nzambe mto abanda kiango to kena nzambe e fa service to keneka malemi ti to voyage alors bandeko ba ko yamba biso na poto bozala ko sepela et pour bozala ko sepela déjà que arriver sur place parce que il y a des choses oyo bozo vivre te to vivate mais ko koma na biso na kati ya Paris elenge kaka ata na lobi na ngate me na bandi ko sekaka na kati ya salle pendant 30 minutes maman Château Rouge c'est la Masasi Kabamba ko sa wana toza koya donc ezala elenge penda donc jour so moyen ezali okimi ata mosala na butongo kaka okimi kaka jour moko kaka yebisa mundele ke otana contre temps masasi aye alors otana besoin mona masasi ba ozala ya ko sepela mutu benga Masasi Kabamba surtout pour na 50 ans anniversaire na bino soko zunga su numéro za malamu en tout cas pour na 50 ans groupe salon ezali to mo senga ya ko senga bo mona mabete parce que soto zeli bozo bosana bat bazo bosana trop bat ba makambela ko sala to mo senga ke toza na posa aide à tout un chacun et renforcer soit en effet que na 50 ans to ki na suki bazo kanga au kamso ba ozong sa suki sima to kanga pe ba nwani mais lelo mitu etikali mutakala donc na musalo kaka ya to senga ke bosunga biso pardon na numéro na ngezali 00243 89 74 80 143 00243 89 74 80 143 Nasuka. Merci. Enfin, prenez soin de vous, très chers téléspectateurs. C'est quand nous sommes allés, on a une prise de vie. Et c'est là qui bongo. La princesse, la femme qui assure Gloria Babea, Pierrot, nalobaka bien Pierrot, oza mwana muke. Mais pourquoi le l'équipe biso? L'équipe biso na nini yo mwana muke? Na bana tout na mwasi na yo, ceux qui ont l'équipe biso na nini? Camarade du combo lani? Steve Kanza. Steve Kanza, Ozaki na prise de vie. Merci beaucoup. En tout cas, ceux qui sont invités, biso na bino to kutani. À la prochaine émission. Merci.